Bonsoir. Bwana yo. Nice. Channel post sama mula
C'est là notre sentir, Seigneur, que tu nous fais siéger dans ton enfer agréable. Nous faisons participer à ton plan pour l'éternité. Oui, Seigneur, nous sommes devant ta sainteté. Merci. Nous sommes devant.
Votre attention, s'il vous plaît. Nous sommes réunis pour une cause. Et chacun d'entre nous est touché par les décès de notre père, notre grand frère, notre papa, notre oncle. Et donc, nous commençons notre programme, car il est dit, à toutes circonstances, nous devons contempler l'Éternel. Il était parmi nous et aujourd'hui il nous a quittés. C'est pourquoi nous invitons le pasteur Jean-Baptiste pour nous conduire sous le pied du Seigneur. À présent, nous invitons le pasteur Jean-Baptiste, s'il est parmi nous, il peut venir devant nous. Pasteur Jean-Baptiste. Amen bandeko. Est-ce que tu as maman mouké pour la libonde? Lelo ezali mokolo oyo Nzambe asali biso confusion. Na ntango ya kala ezalaki tour de Babel oyo abenganaki bato, me lelo asangisi bato na badifférent mangumba. Tozali awa mpona kohonore, eza pasi te, me kohonore ndeko oyo abondi bitumba mpe Nzambe na ye abengi ye. eloko eza na biso totia ye na mabondeli ete molimo na ye emata na mboka na Nzambe. Tobondeli masi ya Yesu, kombo na yo ekumisama esanzolama. Tozali kozongisa matondi monene na kombo na yo epai na Yesu masi ya mwana Nzambe. Eloko tozali kosenga ete oyo yo moko opesaki na se na moi oyo yo obotoli yango. Moto moko te akokotelema liboso na yo, liwa moko te ekokoya epai na moto soki opesi nzela te. Yango tozokosenga epai na yo ete mokuma lelo mpona biso bakristo bandimi na yo ezali esengo ete molimo ya papa evanda na loboko na mobali ndenge oyo yo vandaki na loboko ya mobali ya tata na yo. Kristo, nasengi wa asiste libota oyo kobanda na kata mokomalelo na butu oyo kino na enterrement nyonso ekosalama ezala mokalo na yo kasi ya bato te. Moto te aya na désordre na kata esika oyo, mpo moto oyo azalaki moto ya désordre te, oyo akoya na makanisi mabe na mposa mabe. Yesu Masiya anapesiki ye na maboko na yo, yo moko sala mokana na yo na kati bomoi na ye. Yana senge pana mwana Nzambe organisation nyonso oyo esalami Yesu Masiya échec ezala te. Liboto oyo batikali bazala bana ya mawa te, me bazala bana esengo mpe ya lipamboli. Malédiction moko te elanda bango to elanda bato nyonso
o bayokeli bayoki mawa na ntina liwa na ye nkolo mabe moko elanda bamose mokete yo lobi ete tosepela na bayebo baza kosepela tolela na bo baza kolela liboto baye awa baye bana motu te kasi bayembo te yo otata bolingo na bango mpe opesa kimia na kati na liboto mwana nzambe totondi topesi mikumba epai na yo molimo na mosantu eakompane biso na kati na programa nyonso ya mokoma lelo libela kino bomoi ya seko amen tovanda. Merci beaucoup, pasteur. À présent, nous allons lire les programmes. Le programme de la veillée mortuaire se présente comme suit. Nous allons commencer comme nous avons le pasteur venir nous conduire avec la prière et nous allons entamer directement l'exhortation, prédication, suivi des témoignages. Je sais que parmi nous, il y a certains qui gardent encore les bons souvenirs de notre papa, de notre défunt papa. Parmi lesquels nous avons la famille, les collègues de travail, les amis et connaissances. Et après, nous allons laisser le DJ nous conduire par les musiques douces. Et ces musiques nous conduiront jusqu'à 4 heures du matin. Et pour demain, à 7h45, on se retrouvera tous à la mort. À 9h30, et c'est là où se fera le recueillement. 9h45, entrée de la débris mortelle. 10h juste, mot d'ouverture par le maître des cérémonies. 10h15, prière d'ouverture. 10h30, lecture des textes bibliques. Et 10h45, témoignage. Et puis, dépôt des germes et des fleurs. Dernier hommage, prière finale, mot des familles, levée du corps et départ du convoi funéraire vers le cimetière de Métier 2. À présent, nous laissons la parole au pasteur pour nous exhorter. Merci. Amen. Tozoni ya masantu ya lelo Basiya abongisi mpona biso liloba oyo ezali na mokanda ya Ezekiel. Ezekiel chapitre 24, le verset 15 comme à 16. Tokotanga makomasantu na kombo na Yesu. Liloba na Yawe ebigalaki ngai mpo ete mwana na moto tala na kolongola ye oyo azali esengo na miso na yo nakufa ya pwasa. Yo nde okosala mawa te, okolela te, mpe mpisoli na yo ekotanga te.
nazongeli liloba na Yawe ebimelaki ngai po ete mwana na moto tala na kolongola ye oyo azali esengo na miso na yo na kufa ya pwasa. Yo nde okosala mawa te, okolela te, mpe okosala mawa te, okolela te, mpe mpisoli na yo ekotana te. Amen. Amen libota. Amen bana Nzambe. Est-ce que tukoko betra masia mamo? Liloba na Nzambe ndenge ekipi lelo mpona koyebisa yo te papa oyo azongisi molimo akufi eza makambo na ye me abengi yo nanga ete toyoka liloba oyo po ndenge tovandi awa lobi toyebi te oyo koyela biso. Amen. Amen. Makomasa twalobi ete lobi mutu moko ayebi yango aza te me eza na mutu moko oyo ayebi lobi na biso yango aye koteya yo lelo mateya oyo eye pamba te na se na moi awa moto nyonso apesaka kerem na mutu akufi mondele akufi wana tala eza boye eza boye eza boye abe mandeko oyo babengi bajuge ya nzela mpe lelo masiya ye koyebisa yo ete le vrai roi eza na moto oyo Nzambe alongolaka ye pwasa. Ndenge makomasa kwanobi alobi mwana na moto na ye koyebisa yo lelo ete na kolongola eloko ya esengo. Amen. Amen. Toloba ta ameko. Amen. Eloko ya esengo c'est dire eloko yo lingaka me Nzambe alongoli yo yango. Donc eza facilité eza te lokola oyo bamosusu balobaka mwana wana tika kufa kokufa na ye mpo eloko wana eza ya mabe yo ozosepela yango te yango osengi akufa na ye me eloko oyo olingi okokoloba teke ekufa to ebeba yango ayekobisake nga na kolongola oyo esengo ya motema na yo na longoli yango me na presio mibeko kolela te kozala mawa te. Amen. Amen. Mpona nini Nzambe alobi kozala na mawa te? Parce que epai ye azokende moto wana akei yo moya ye bango. Amen. Oyebi te soki nalora soki nalifelo oyebi te. Bon, soki yo ezolela ete ye akoti lola omoni ke osala eloko te. Amen. Amen. Yayebisi yo ke Nzambe ayebisi ye mpe acte moko esalamaki na prophète oyo un prophète Nzambe apesi ye maloba ke yebisa bandeko boye mais le même prophète wana na tongo apesi message na population na pokwa mwasi na ye moko. Amen. Akufi prophète azotuna Nzambe. Bon yo yebisaka ngai na bikolaka bato na yebisaka bato makambo me ndenge nini ngai mwasi oyo ya ngai akufi message opesaka message. Amen. Nzambe ayebisi ye
nayebisaka yo soki ezali conspiration satan alingi azwa molimo ya moto sa ngai nakoyebisa oke eyebisa ye bobondela bosala bakare makambo ebele mpo na motu wana abika me soki nga moko nzambe naza na besoin nazwa motu wana nga nakoya kotuna yo mposala nini jeune na yo epai na ngai kosala ebongo na motema na nga ekonoma na décision na nga motu na ngai nga motu na zwi amen amen eske moto asali magasin na ye atie biloko na ye akoti kuna na magasin aza na mposa ya sardine amen boyo gérant mosali opekisa ye te asali mokano na ye yango pate moko na moko ndenge tozali awa mpo makambo nyonso ekoyela biso totiaka yango mokano na nzambe bahistoire ezalaka no mpo bato mingi et surtout bato biso baafricain tozalaka na style moko kaka soki moto akufi ifo tokende kovandela makambo wana ezalaka mpo ye abika te mpo amona mboka na nzambe te me tokendaka mpo totala atikaki nini eza ndenge nini tokabola ndenge nini amema bitu me na ntango moto wana azali kosala mosala wana moto moko apesaki maboko azali me ntango okoma moto oyo asali mosala na ye aboti bana na ye na nsima bato babandi kolandela bana mpo na biloko papa atikaki lokola babombaki lokola eloko te lokola eloko amebandeko or biso tozali lokola nguma soki aboti bana na ye moto na moto ake na nzela na ye soki kipe me biso oyo ya biso na pozomwini tolanda kaka eloko ya moto mosusu yango totiaka na mitema ye azokanisa nini biso akibaka biso te biso nde famille amen bon siko oyo ye azwi mwasi na bana na ye baza famille te yango basi ya yesu aye koyebisa yo na kati na toli ya lelo kokende kosala makita te epui ifo yeba malamu liwa oyo moto abelaka ntango na ye eza na probleme bible elobi nzambe asepelaka na liwa ya moto ya masumu te amen nzambe asepelaka na liwa ya moto ya masumu te ya moto mabe te ifo moto wana bongola motema yango maladi mosusu ekoya ebele na nzoto na moto azobela nyonso wana eza signal mpo bayebiseke bongola motema tika mabe sala mala donc bible yango wana kama lobi bali mosusu ezali zalaka na esprit ya kosenga pardon Psaume 32 na verset 5 elobi nayebisaki yo masumu na nga nabombaki bokesi na motema na nga te nalobaki ete nakoyebisa yawe mpembe na ngai mpe yo limbisi mabe na masumu na nga ndeko mobali ndeko mwasi lobiko ekoya te misere moko ekoya te soki yesu alimbisi yo te mpo yesu wana alimbisa yo il faut yo oloba oyebisa ye ke nasalaki mabe boye amen bandeko amen tozala baka mingi surtout bana basi omona bazemi ezoya te na kati na o asalaka erreur moko na kati na ye parfois sans le savoir pour bible elobi na Psaume 19 ete limbisaka mabunga na ngai oyo ebombani mpo nga nayebi te eza na berere mosusu oyebi na te mais il faut okende mpe na nzambe oyebiseke non opesaki nga mwana me mwana wana nakende kobwaka ye batata mingi bamama mingi bazwi bana na bango batie na kisi mpo esala mbongo amen bon ntango yo osali bongo mwana na yo moko oteke na pouvoir ya molili yeba bien ke lobi ekozongela yo frappe ya nzambe koya oko
kobela na solution ezomona te. Amen. Mais mon temps dans le non, agno comme on a été. Le col est sale pour une yo comme on a nini, de nini na kufika kabongo, c'est dire là le problème. Bongo takaba problème. Mais mon temps yemi liwa ya moto, secret ya liwa ezaka kanzambe yebo. Moto saide. Yango basi ya Yesu ayo ko bisayo Jérémie, un prophète. Prophète bien fait. Mais moi, c'est naïe à Koufa. C'est que, oh, y'a eu moi, c'est à Koufa. Oh, y'a eu mon bal à Koufa. 70 ans, 80 ans, les alliés Bamikolo, oh, Kolo, a péché le motard vivre dans la scène à moi. 70 ans, ceux qui font la casse, 80 ans. Yango estere na carte de pâté o ya kelemi awa oye ba kosambe la penza nzambe ya stolo nzambe basambe la kaina monoko te ndeko ke na ka église to ke kuna ba pasteur bazote ya na ye moko pasteur il faut appeler ya na moseko pourtant tozola samisa bibui mosapio na la kisibui. Amen. Amen. Oh, Moussou c'est ça. Ils ont que il faut appeler les sous jugement selon la Bible et par la Canada qu'on a zappé. Film père le colon a filmé ma camion. Jour où il y a beaucoup de makamona. Bakola kisaka film ya lelo. Apa lelo lobike pasteur wana ngana yebite abuti wapi yaza ya bisote wana ezali yo. Mais pas dans ça ba pesi maloba. Na bosebo ngana yeba tuku na zaki na programme ya côté. Mais na moni Seigneur ayesika ezwa Bible kene na mona matana. Amen. Na combien de prédicateurs il y a l'élo, est-ce que moi je suis obligé d'aller dans la présence? Ma commission dans la maison. Il y a moi aussi à Yesu asengi na kata na moko ne to bandi aba. Il va dans la mélodie, ma le bakani balé. Tika mabe salani. Tika mabe salani. Awo yebo na kosaka salibota wana te to kosaka samuta akofite mais yo do bisa po mataka boyo yo be otuna siko jour nanga ekozana ndengini. Amen. Monde to vanille eza état spirituel ya mundo ya kufi. Mais yo moto ya désordre jour ya matanga na yo ekozala kaka penda kuna soka kuna ndeki betaki o basala kini abone bitumba matanga na yo eza bazo présenter par exemple que moto oyo azaki moto ya désordre. Alléluia. Amen. Kuna motema eza problème de Amen. Donc, il y a bien état ya moto na moto bayi bakamona lere ya matanga na ye. Ce que moto na zaki moto ya bato. Shura matanga na ye bato basali bakoye. Ndeka totale langa. Ezana matanga musumbula pembeti na totale langa. Zamba boye boke na bina na matanga watati. Alors il faut y aller. Yuana yo, et vous allez mal, dans ça, et c'est pas Papoya, Papoya Melayo, et c'est pas beaucoup de yo, et c'est vous allez dire, des macaques, oh, ils ont ma sauce à 4 maillots, vous voyez, mon courant l'obité. Mon canal Jacques le bien. Vous voyez, ma camarade l'obité, ceux qui m'ont moi, ils n'habitent pas à la routine. Mais bon, le bacalibosette,
soki na kosala boye na boye ezala mokano na nzambe salelaka mokano na nzambe na baproblème ya mosala tiaka mokano na nzambe liboso ngai il faut yo ozoloba il faut nzambe aza na il faut oyo eleki ba il faut nyonso longola kokandela moto na motema na ye longola makanisi ya mabe mpona ndeko na ye awa namoni toyebana tozoyambana eske na mitema toyambana amen eske na mitema toyambana yango moko na moko ayoki tolia lelo abatela yango nzambe aza na mposa kutu efale oya na yo te me lokolo ye oyoki mpe liloba tika te liloba wana ezala ntango nyonso mpe bakomasantu balobi ete nzambe alobi mbala moko ngai nayoka yango mbala mibale ezala repétition kobima te l'église ntango kaka oyoki mateya paster ateye esili apres okei okomi na porte kuna ebungi non il faut qu'on intégrer un étudiant auti kosambela na l'église un dimanche na bozongi na ye azotanga makambo makumi oyo bapesaki na kati na l'église age na nzambe ayaki atuni ye na nzela ya mosala na nzambe eske makambo oyo ozotanga oyebi yango abi te nayebi yango te yango nazotanga mpona comprendre bien ntango abandi kosembola ye bateme makambo nyonso wana ndenge azosembola kati na ye apres azwi bateme mosala na nzambe adisparaître mpona koyebisaka te parfois eza na paster mosusu ya eglise na bino te akoki kopesa yo eloko ebongisi yo kobongisa moto eza te kolongola moto na esika ye asambelaka wana eza erreur tanga Psaume 82 ekokomaka yawo bato akotanga ete moto oyo akotami awa oyo kuna nzambe asi apona deja moto na moto na esika na ye ya kobotama na molimo me bapusani na nzambe bakoki koede yo na likambo oyo ozokotia na mwa ignorance ezali basemboli yo likambo na oyebi otie na moto mpe obiki babeza moko na moko ayoki abatela maloba oyo asalela yango boboto na kombo na Yesu. Merci beaucoup, pasteur. On a dit, je pense que on a mis sur Asimba parce que l'idéologie, on a oublié Kakaka, on a dit mais la l'idéologie, sur les écoles, madame Nokoyat. Ce qui était l'idéologie, est fortifié Bissot pendant le moment où on ça. Et à ce moment, le Seigneur a dit ce on soit avec la papagie, on soit expérimenté qui ma connaissance à Zalaki Nayango, on soit vivant qui va au moment avec qui avec beaucoup de courage au Seigneur à Bissot, 3 ou 4 personnes pour se rappeler un micro, pour avoir sa témoignage. Il y a un moment où on se trouve qui n'a pas eu le mot dans la salle qui n'a pas eu témoignage. Papa J, azalaki gentil na moto nyonso ayebaki kosolola na biso kopesa conseil
Je pense que parmi nous, vous avez compris. Il y a une fois qui m'a beaucoup réveillé. Mon gars, il y a pour rendre ma dernier hommage. Pour témoigner de la confiance pour y avoir avec le micro, dans un des sous dans un mois de Kinshasa, dans Otiboma, justement, pour la Yukaki Sambo, il y a le roi Yamé. Et là, comment on a remarqué dans les go, tant que nous avons constance et le bas, dans le téléphone. Na santa ki na kat na ye molimo ya komikitisa pe ya kotosa mwana manzaka. Amen. Tozalaki na ye makama moko te. Nazwaki pe moko na ye te. Mais à chaque moment soki abengi ke pasteur naza na problème tel molimo naza metambo esengoli ye akosukisa kaka amen nandimi po te makambo wana eza bongo. Nous sommes dans ma bonne. Même ma camoufle, et ça m'a dit, ça m'a déjà. Mais il y a des molimos qui ont commis ça. N'a pas été à ton nom, on a passé à sauter et pour non. Nyon sont tous sur la à son dima. À son benga, pasteur, pasteur dans ma bonne vie. Pierre dans ma bonne vie. Amen. Au bâtiment, bâtard, témoignage. Ce qui a pensé qu'il y a un bon, ce qui a fait qu'il y a un bon, non. Pour nous, si il y a commis qui dit ça, il faut sauver la monnaie pour nous aider. Il y a un monde qui a posté dans la daille, il y a un monde qui a dit qu'il y a un monde qui a un enterrement. Au bout de la monnaie. Merci beaucoup, pasteur. Témoignage. Nos amis qui nous ont bon souvenir à Babaji. Et c'est le moment où il y a pour témoigner à l'émotion et à l'assemblée. Il y a pour témoigner, mais oignon sous le vivant qui n'a et le mot. Merci, maman. Papa Gilles naebaki atuka papa malamu onanga azaki camarade naebaki te ndenge ya koloba bolikisa lingala. Papa Gilles azaki papa mpo na ngai, papa camarade, eloko nyonso ekokomela papa Gilles sele kala tout le temps bande kobenga ngai tout le temps ata na nsima ye nazaki na hôpital. Nazaki na hôpital abenga avima sele naza na hôpital kasi papa Gilles nakoya pape nazobela ati sele yaka kasi papa Gilles nakoya kaka nazobela ata soki akewa sele mabili azalaki na boma abengi sele yaka kasi papa Gilles nazokoka te nazobela nakoya kotala aza na ndako kobima kuza na hôpital nasangwa liwa antuka esalenga mpasi tumobima nalalaki te wana papa Gilles seke soki abengi ngai te yakoase benga seli komonanga seli me akataka seli yango nde kotémoigne mpona bilama papa Gilles. Merci, maman. Témoignage. D'abord, on a besoin d'exemple dans le cadre de témoignage. Babaji, c'est Azaki Pomo, papa pour Nangaï.
À tout moment, dans la commence sur la décision, on a aussi la Nikambo à Tika Kimaïté. Il était toujours à mes côtés pour nous orienter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, grâce à ma conseil, nous avons réalisé beaucoup de choses ensemble. J'avais pris du courage par ces conseils pour poursuivre une petite étude dans la ce que nous avons comme un niveau qu'on a comme c'était un meilleur père, un meilleur papa qui savait conduire ses enfants. À tika qui manque on a pu sauter. Donc on conduit le saut toujours à chaque instant par ses conseils. Le jour où j'avais vu la publication du décès de mon père, de mon papa, c'était un coup de foudre. Je n'y croyais pas. Mais hélas, que faire? C'est la volonté de Dieu. Nous avons tapé ça bas, et nous avons ce que les amis qu'on a décidé, Papa J ne serait pas parti. Allons à la mission. Voilà de bons souvenirs. Il est parti, mais il demeure avec nous. Son esprit est avec nous. Papa J, Tobobo Sanakayote, la nuance pour Yosani pour la mission. Merci. Alors, pour continuer le programme de société patrimoniale des athées, ndenge tolobaki ke koconduire biso ije milengelaka mpona mema biso tikino 4 heures na 4 heures nde tokobandela programme ya journée à l'autre ndenge kelekela pour que chacun d'entre nous toyeba kozwa la disposition okoma na mort Kino au salaire recueillement, au tombeau la corps et à papa, et comme le petit cahier, na dernière naïe, et na aussi na l'épisode, la sérénité nyonsu. Papa J, le pasteur, azalaki muta kinya, la kinya nyonsu, de trop que nous tika papa. DJ à vous. Alléluia.
Mas